Pourquoi elamo na bino boso muzili bekwe kolanda basango na bino olo kote alingala bulingaka mingi babengi ngunga ebeti ya mokolo ya mardi 18 mai 2021 si mamango nga mokende bozui bola ibo basango. Tofongoli basango na bino na politique pour la commission na bino était sommet France Afrique na Paris et fungwami mokolo ya mardi 18 mai 2021 wapi ba chef d'état africain et belé bazali ko participer na sommet yango elongo na ba institution financière mondiale lisusu sengeli bosimba était na bokutani oyo ezali ko salema na cadre ya ko relancer ba économie ya ba pays africain wapi bazwa ki pena ba difficulté mingi na oyo etali COVID-19 kasi pona mokolo ya lelo mokonzi ya mboka ya ekolo Congo démocratique Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asalaki discours na ye kaka na bayematali politique esenge bosimba ete mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki mokolo ya lundi 17 mai 2021 moninga na ya mosala président ya ekolo Rwanda Paul Kagame wapi atalisaki penza ete ekolo Rwanda ezali ko soutenir réussite ya état de siège au chef de l'état congolais a décrétaki pona ba province mibale kotanga Ituri pe Nord Kivu bolandaye azalaki na micro ya Yannick Nzuki Mandembo. Monsieur le Président, mon frère. Si ma tête à tête, Oyo, chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordé na homologue naye à Rwanda, Tutangi Kombo Paul Kagame, sur place na Paris, mokolo lundi 17 mai 2021, wapi biko lebele, ezali ko participer na sommet pona koluka, ko relancer l'économie ya ba pays africains sima ya ba difficulté oyo bakute na yango après COVID-19. Paul Kagame, président Rwanda, a pesaki biyano na ba pandisango, surtout na likambo tali bosongi ya kimia na SR République démocratique du Congo. Wapi alobaki boye. Ye lokola président rwandais azali ko saluer initiative oyo euti ko zoma na autorité congolaise na ndenge ba uti ko décréter état de siège na ba province ya Ituri pe ya Nord Kivu. Pe ba kosala manso oyo ezali na pouvoir na bango pona nyonso elika malamu pambate Rwanda ezali ko kangama na République démocratique du Congo pona ba initiative oyo ba kotia en place pour renforcer la sécurité na est ya ba territoire congolais oyo ezali na frontière na Rwanda. Paul Kagame abakisaki pona koloba ete ba koki kaka ko appuyer nyonso oyo ezali kota la sécurité pe économie na tina ko stabiliser pe ko pacifier sous région d'Afrique ya Grand Lac. Pambate ezali nécessité pour le développement ya batu nyonso. Pona kosukisa Paul Kagame a critiqué ki makasi rapport maping oyo Dr Denis Mukwege prix Nobel de la paix a telemela katango nyonso wapi président rwandais atalisaki ete rapport wana e koma nango politiser ngonga e beti kaka na mematari bokutani ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe président ya ekolo Rwanda Paul Kagame nde etindi analyste politique ya ekolo Congo démocratique Patrick Kongolo Royal a betisa ngonga kasi pona ye azali contre soutien ya ekolo Rwanda bolandai azalaki na micro ya Patrick Lusala kokamu isamo muke komona kende ko Kagame na France ake koloba makambo ya Congo lobi azo soutenir bon. Sur le plan et à langage diplomatique, namoni ezama bete mais autant na kati ya langage diplomatique on a pona kumona ete Kagame azali moko ya bato yo ba participer na déstabilisation na mboka na biso. Soki o se souvenir bien à 2013 tina lelo oyo Rwanda et produire ba coltan koleka ba pays nyonso ya monde. Presque 30% ya coltan ezali ko bima na Rwanda alors que Rwanda azalaka na coltan te elingi koloba ete coltan ya makila ya bana Congo bazali kokufa na este bazali kokufa na Nord Kivu Sud Kivu na Ituri makila wana ya onde osala ke Rwanda et produire coltan. On se souvenir même que société américaine moko eyepo est installée usine ya transformation ya coltan elingi koloba ete na mwa mpifu oyo mokonzi ya mboka zwi lelo tomoni ete mwa kimia ekoti na mboka bato bada kotia yiki bango nyonso na ba mesure ezomaki na chef de l'état bayoki somo dans Rwanda a kozala l'aise te soko tali malamu ete
crise ya mboka na biso ezali ko profiter na Rwanda oza komona. Alors sécurité ya mboka eza ko relever na souveraineté ya mboka. Bon yo ba bengi yo te. Soki mokonzi ya mboka soit mboka na biso e bengi pays ya libanda ya ko soutenir ezelo musume yo ba bengi yo te yo moko kaka na mulili ogangi. C'est que libanga ngo ezwaki yo. C'est que vraiment trouble ya ko sana est c'est que yo za ko participer nango eza ba question to za ko mituna. Alors voilà vraiment pour nanga eza mawa mingi donc sur le plan diplomatique to kolinga soutien ngo eza la soutien mais ndenge ye moko pe a déterminer soutien ngo azolo baté to comprendre que soutien ngo eza soutien moral quand bien même que sur le plan moral moi je suis pas sûr que les Rwandais puissent être d'accord avec ce que fait le chef de l'État en termes d'action. Nabasango mosusu esengeli bosimba ete regroupement ya ba parlementaire ya Grand Équateur repek na mukuse ba organisaki mokolo ya samedi 15 mai 2021 na espace cercle ya Gombe cérémonie moko na tina koyamba ba parlementaire pe ba membre ya gouvernement oyo bazali penza ba ressortissant ya Grand Équateur bolanda reportage ya Yannick Njuki Mandembo pe Christian Malanga. Ezalaki cérémonie ya réception na tina kopesa longonya na ba parlementaire pe ba membre ya gouvernement oyo bazali ba ressortissant ya Grand Équateur. Yango nyonso ebandaki na prière pesima honorable José Ngwanda président ya regroupement de parlementaires du Grand Équateur repek na mukuse azoki maloba pona kosala moya circonstance ya milulu oyo na tina kotalisa lisanga oyo ekelami na kombo ya repek esalemi entre bana Équateur na objectif c'est moko ya koluka développement na ba territoire na bango nyonso ya Grand Équateur. Bongo esengeli koyeba ete milulu oyo ezalaki retrouvailles ya au niveau sens ya autorité ndenge na ndenge lokola Molendo Sakombi ministre ya affaires foncières, Guy Lwandomboyo ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, Jean-Pierre Liao vice-premier ministre ministre ya fonction publique lisusu nyonso esalemaki à l'intention ya honorable membre ya bureau ya Sénat pe Assemblée nationale oyo bazali ba ressortissant ya Grand Équateur boyo kangonga ndenge betamaki ba rencontre spécifique et ça pour divers sujets pour que se poser diverses questions pour que se poser en territoire de Bisso bon tambe solo après ça Bisso wanya a renforcer sa geste na bino bon elondo aussi par Maboko pour la moto pour l'espace de Grand Équateur pour la moto pour la Congo pour Sunga Mokondi Amboka Ndomino Botondi pour la réussite il y a rencontre à l'élo et l'ongomoko to komeka pour planifier pour na makutani pour Sunga était de façon méthodique pour na moi mikoletikali pour na mandat na biso to capitaliser yango pour être na suka évaluation ko salema et là ça a été to sali eloko ya malamu pour na mboka ya Congo et puis particulièrement pour na Grand Équateur nyonso esilaki na mobange na dîner oyo ezalaki organisé wapi kolia pe komela ezalaki bongo rendez-vous pour na bana nyonso ya Équateur précisément oyo basangani na lisanga ya repek pambate bolingo lisanga esengeli ekoba pona bana nyonso Équateur balobi bango batikali liboke bakokabwanaka soko mokete ngonga ebeti. Union des Congolais pour le progrès intégral oyo ekambamaka na mwana mboka dynamique mande basalaki conférence na oyo etali nationalisme kobanda le 15 kino le 17 mai 2021 na espace Manasté oyo ezwami na commune ya Gombe bolanda reportage ya Patrick Lusala. Espace Banasté oyo ezomi na Barumbu et yambaki mobangi na conférence il y a 3 jours kobanda le 15 kino le 17 mai sur le nationalisme na mabongisi ya Asbel Union des Congolais pour le progrès intégral oyo ezali allié ya IDPS liboso ya bakadre pe ba membre nyonso ya ICPI. Président Dominique Mande azoki maloba wapi a explikaki ba vrai nationalisme na kotanga bakumbu ndakisa Kasavubu Lumumba
Mobutu, Simo Kimbangu pe Etienne Tshisekedi pona kutanga kaka wana. Mokolo ya mibale, mokambia Asbel UCPI, Dominique Kimande, akobaki lisusu wapi alobelaki nationalisme progressiste pe nationalisme modéré. Avandaki mingi na oyo etali division tribale. Congolais tango azali ko bima libanda ya mboka na ye, esengeli kozala fier na identité na ye. Et c'est difficile qu'on construise une nation. Tout est tribalisé. Bolingo ego salandengeni. Ba gouvernement o yesili ko leka komona que difficile ko bato musu bakota na mabiro mususu. Okota na bureau okota ke yo sate. Ba we basawa na bakese na yo bazono bakutu français te bazono bakaka monoko yesengeli ko na ba. Bongo mokolo ya misato akobaki elongo na intervenant mususu na mama ya likambu état indépendant jusqu'à nos jours. Dominique Mande mokambia Asbel ICPI a telisaki ba différentes consciences tutangi conscience sociale, conscience familiale pe conscience ethnique. Deuxième intervenant ezalaki maître Yannick ye alobelaki sur liberté sociale, liberté mentale pe liberté économique. Pour na kosukisa, M. Serge alobelaki vrai nationaliste ezali mutu oyo asangisaka bato. Na suka animation ezalaki ya kafu oyo esimamaki na groupe ya Baléopard oyo ezali kokambama na Evoluko. Boyo Kangonga. Tobandaki banda samedi pona kolobela nationalisme vrai, pona kozala nationalisme vrai ezali mutu oyo amipesi réellement nekolo. Tolobi bien, le nationalisme vrai vient du mot nation. Donc nation tozomo nekolo. Isme c'est l'amour. C'est pour cela tolobi que biso tozala na pose ya ko expliquer peuple congolais que sengela zala na bolingo ya mboka na ye. Président Odoro azalaki orateur du jour a-t-il dit que biso sens ni na ba nationalisme wana. Objectif na biso eza ke to soutenir mokonzi mboka presque na ba action na ye nyonso. Lokola mokonzi mboka azolakisa biso volonté ya donc ya social ya peuple ya volonté ya vrai nationalisme tokozala na nsima na ye. Asengaki tozala bomoko aboyi tribalisme kati na biso aboyi kokabola kati na biso parce que tozolanda nde mokonzi mboka azomema biso apartage te o buluba o mukongo o muswahili o mungala te. Donc président de la République aza na bolingo mpona bana Congo aza na bolingo mpona bakongolais na bakongolaise. Ngongai beti Toko bana basango na biso pona koyebisa na bino était dynamique Victor Bossokou pe les amis de Victor Bossokou ba salaki réunion stratégique mokolo ya dimanche 16 mai 2021 na Bokambami ya président na bango moko to pe initiateur Victor Bossokou oyo azali bongo président ya camp ya résistance ya PPRD. Bolanda reportage ya Piris Pembelepe Jires Natuba. Point ezalaki à l'ordre du jour ya réunion oyo esalamaki mokolo ya dimanche le 16 mai 2021 na salle Clous Business International oyo ezwami na commune ya Ngaliema na quartier Pigeon. Wapepai Bayi dynamique Victor Bossokou pe les amis de Victor Bossokou basanganaki autour ya président national na bango Victor Bossokou et kaka autrement dit Saint-Esprit pe le cadet du PPRD. Président ya camp de la résistance ya PPRD na bozwina maloba Victor Bossokou abandaki na point liboso oyo ezalaki bongo pona installation ya ba président communaux pe fédéraux ya les amis de Victor Bossokou pe dynamique Victor Bossokou. Président ya camp de la résistance ya PPRD Victor Bossokou alekaki bongo na deuxième point oyo ezalaki po ya kolobela ete 2023 il faut pas conquérir pouvoir pe kolanda vision ya président national na bango ya PPRD Joseph Kabila Kabange koyoka toujours oyo ye akoloba bongo na 2023 esengeli na bango na ville ya Kinshasa pe Kongo mobimba bazala partout baye bandanga nini ya ko se préparer pour na ko conquérir pouvoir boyoka ye moko Victor Bossokou et kaka le Saint-Esprit le cadet du PPRD ndenge abetisaki ngonga. Réunion na biso ya mokolo ya lelo ezalaki pona deux objectifs. Ya liboso ko préparer
installation ya ba communaux na ba fédéraux ya biso les amis de Victor Bosoko na dynamique Victor Bosoko. Ya mibale ko préparer conquête ya ville province ya Kinshasa pour na ba élection ya maponami oyo koya na 2023. Pour la kosukisa tozape ko préparer oyebi que dynamique Victor Bosoko na les amis de Victor Bosoko eza bongo partenaire officiel ya PPRD yango tina pe naza ko informer bango pona ko préparer activité moko ya makasi to sala ngo na kati ya district ya Changu. Tobanti ete misala oyo dynamique pe les amis de Victor Bosoko bazali ko sala elongo na président na bango Victor Bosoko e kobota mbuma ngonga ebeti. Na basango ya société esengeli bosimba ete ba fondation Dit Monize basalaki salongo ya kafukafu mukulu ya samedi 15 mai 2021 na commune ya Njili na présence ya bourgmestre Raoul Razaki. Bola na reportage ya Peris Pimbele. Bon mesano bayi fondation Dit Monize na bokasi ya yemoko député national élu à Chango Tutangi mwana mboka Dit Monize oyo bazali kobenga Petit Béton ba kitaki lisusu na balabala na cadre ya opération Kinbopeto pona kotia propriété na commune na bango ya Njili mokolo ya samedi 15 mai 2021 batandamaki kobanda rond-point Mangobo na boulevard Kimbuta ti na prolongation nango vers Sainte-Thérèse na arrêt Bachinois wapi kombo na maboko pau pe biloko mosusu ya bopeto bakombolaki pe balongolaki bosoto nyonso o etondi na bakanivo nyonso na supervision ya secrétaire général na bango totangi mwana mboka Bruno Pindi pe na supervision ya yemoko mama Nicole Vita Monize coordonnatrice ya ba mama boyoka ndenge ngonga ebetamaki maloba tozosenga kaka na banjiloise nyonso kolia koloba loba kosala likita mpona kofinga bolanda exemple ya Dit Monize na biso bomoko nde makambo toa na terrain ekozosala mosala so ozokritike moto kozala bien so tozosala te tomono te na salubrité te eloko nini okolobela bato oreproche baautorité ndenge nini toa na posa ke njilo nyonso banotable totelema mpona kosala mosala po njilo ekende liboso na molobeli na biso Petit Béton honorable Dit Monize Blaise apesi biso sous chance biso bamembre na ya fondation tomeka koede quand même Changu mpona propriété bisika nyonso bato bazali soin fo ezala na merci na honorable Dit Monize Blaise na oyo azosala mpona Changu mobimba à part Dit Monize na Changu en tout cas tomoni moto te donc nzambe ya lola abakila Dit Monize esengeli koyeba ete numéro 1 ya commune ya Njili totangi bourgmestre Abdul Razak azalaki sur place mpona kopesa exemple ye pe atikalaki nsima te azwaki pau pe asalaki mosala ngonga ebeti. Association des femmes progressistes de Domumbenga moko ya structure ya mouvement ya libération du Congo et cela qui marche de santé mokolo ya lundi 17 mai 2021 kobanda na commune ya Lemba wapi ba suka kino na commune ya Mongafula mingi penza na triangle bola na reportage ya Mija Alua. Structure ya ba mama o ezalaka na kati ya mouvement de libération du Congo ya Moamba, association de femmes progressistes Domumbenga basalaki marche de santé moko ya kafukafu mokolo lundi 17 mai 2021. Babandaki na siège ya fédération ya Moamba o ezomi na commune ya Lemba. Batambolaki kino na triangle o yekabola 4 communes totangi Lemba, Mongafula, Makala, Selembao kuna nde basukaki kolongwa kuna bazongaki lisusu na siège ya fédération na commune ya Lemba pour na deuxième mi-temps kuna nde bakabolaki mwa eloko ya malili. Esengeli ko baete association de femmes progressistes ya Domumbenga esengisi ba maman bateki mapa jui Makala pona kotanga kaka wana boyoka bango ndenge babeti ngonga. Biso nyonso bana basi oyo totekaka toza basi oyo totelemi mpona tozala nsima ya président Domumbenga topesi ye nanu merci mpona nde ayambi biso eloko ya mibale napesi biso bamama mosusu courage oyo bazolinga bakota na eloko oyo po tetelema mpona président Domumbenga na biso na Lemba terminus tolobi Lemba terminus te partout mwamba mobimba tosenga kaka ke Nzambe apambola ye asalele susu makambo bien akende liboso
nzambe oyo alobaka ke ye azalaka na baoyo balukaka ye nzambe atia ye susu pa nzela ni ezala polele atambola malamu file ye mokili soki balobi ke non basi batongaka mboka te je sais que non basi na biso baotonga mboka tokokende liboso parce que namoni ke non ezalaka mpasi départ normalement départ eza kitoko boye suka nango mpe kozala bien ngonga ebeti Nangambo Mosusu esengeli bosimba était maître Jimmy Ngalasi, coordonnateur national ya force révolutionnaire du changement oyo ezali penza na kati ya PPRD azalaki agressé na cathédrale Notre-Dame du Congo mokolo ya lundi 17 mai 2021 na bapro Shadari natina na wanande azali kobeta ngonga pona ko dénoncer makambo nyoso oyo ya mabe bolanda ye azalaki na micro ya Rosette Nzinga. Lobi ezalaki le 17 mai mokolo yo congolais a comprenait kazala na badroit mokolo congolais asosolaki que révolution nde ebotaka solution etombaki que baninga na nga moko très proche moko azala PPRD Jocelyne Ngoyi pe moninga na nga personnel maître Patricia bakufelaki bongo oncle na bango et donc bimisaki corps officiellement lobby mokolongo et puis bakenaki ko tenir messe moko na Notre-Dame du Congo oyo nakendaki bonnement pour s'incliner en mémoire ya Mowei sans pour autant savoir que bandeko mosusu pe baorganisaki messe de requiem ya musée juste après Bissot. Et donc à l'occasion, Maman Olive Lembe Wazali, Madame la présidente nationale de Bissot, il y a qui peut participer. Alors, Nayaki Ngamoko, bonnement, je n'ai pas besoin de circuler avec équipe plutôt artillerie, Mouimba, Yabatukuba sécurisé, parce que je ne suis pas en danger. Mais il s'avère que bandeko mosusu au bazalaki libanda au bayebaki que na messe o ezalaki ya liboso nazalaki wana et puis que nazalaki na nganga moko bazwaki ba disposition pona koluka bakuluna to pe bashege po baya ko agresser ngai parce que nandima nanga kosala lutte ya musée nandima nangai pour dénoncer dictature, nandima pour dénoncer népotisme, clientélisme, copinage na kati ya parti na biso. Et donc moto azaki pembe nangai partout na ndeko ngochima ba signalenga ba bisinga ke cordon libanda ba chege ba ebele ba tindi bango na ndeko songolo pakala oyo déjà na sina déposé plainte en bonne et due forme lelo contre ndeko ango que bandeko ba libanda bazo zelangana bimapo ba agressinga parce que bango bandima na bango ko servir moto yo pour na biso azo incarner ba valeur à Joseph Kabila te. Et donc j'ai eu les révolutionnaires qui est belé place wana et donc du fait que na prenaki que Maman Olive Lembe akoya na sengaki na bandeko basala eloko moko te nalingaki te mobulu bima parce que la date le 17 mai ezo commémorer makambo mo ebele oyo lelo et memi biso ekambo to bengi passation pacifique oyo lelo memi biso na langage moko courant congolais comme le likambo ya état de droit nalingaki te que mobulu bima mokolo yango que Maman Olive azala déshonoré que mémoire à musée to ya bato yo ba mena qui lutte et longo na ye tel que son descendant direct Joseph Kabila penga moko tous à la déshonoré même ça qui bandeko ba yaki ebele pona ko secourir ngai que na lengi et loko moko salamate tous à ba disposition to bima bonnement et totika bato ba ye ko sala messe requiem en mémoire ya ba combattant de lutte à musée na kati ya fidèle et salamana kimeneka. Donc la police a équipé ce soir là pour bande comme soir qui police se demande nanga pour éviter justement
que bandeko ya kamususu se retrouver dans une situation difficile. La force révolutionnaire du changement, les gens sont capables de démanteler, de bêta makasi, la force à nuisance makasi. Mais par honneur et respect pour la maman livre, na musée Laurent Désiré Kabila, et mon kitamina Joseph Kabila, na sengaki basala à tel côté, tobima, totika bato bafinga, totika batonga basala basalaki, pour monaki que tobima qui la police m'a escorté avec les amis. Et que libanga moko babamba kinga mabanga oyo endommagaki par brise na ngai, mais bon les alliés le lenge na bango bazala na bango nengwana, ils ont la nature des voyous parce que bato bakumbaka bango balinga ko éduquer bango te. Na basango ya religion esengeli bosimba ete mwana mboka Nero Mbungu ateyaki na paroisse ya 18e CAC na Lemba Garde mingi penza na occasion ya sortie officielle ya chorale Kosefel wapi yambaki ba invité ya ndenge na ndenge ezalaki mukulu ya samedi 15 mai 2021 Boulanga. L'occasion est sortie officielle pour installation ya chorale Kojefel des paroisses ya Lemba Garde ya 18e CAC et yambaki ba chorale femme et belé oyo eutaki na Kinshasa pe na province ya Congo central bango nyonso bazalaki na uniforme pe invité de marque honorable Nero Mbungu oyo azali évangéliste itinérant ya 18e CAC yendepe aponamaki lokola orateur ya milulu sima ya ba animation évangéliste itinérant Nero Mbungu azwaki cher pona koleisa bana na nzambe na mateya ya kafu oyo ezalaki tiré na livre ya évangile selon Luc chapitre 7 verset 11 à 16 a développé ki histoire ya veuve oyo abungisaki mwana se moko oyo azalaki na ye na tango ya kokende kokunda ye ayaki kokutana na Yesu Masia pe asekusaki mwana yango sima chorale Kosefel eyaki kosala prestation esengo ezalaki ya kosakana te na bobimi na ye mwana mboka Nero Mbungu a profitaki ko visiter commune ya Lemba Boyoka Ngunga. Chorale Nabiso Kosefel Lemba Garde et bimi ndenge banorme ya chorale na bango donc les londe ba ko installer ba retrouvaille après installation ba chorale ba uti na Congo central voilà na tolo bake et puis Kisasa Mobimba donc au-delà de 19 chorales tozana bangwawa pona ko célébrer fête ya sortie officielle ya chorale na biso ya ba mama awa na paroisse Lemba Garde. Son excellence vice-gouverneur na communauté na biso a commis diacre évangéliste itinérant. Cela veut dire que na communauté na biso ezala na Bakongo, ezala na Okongo, ezala na Bandundu, ezala na Kisasa. Lokola komi na CAC akoki kokende pe na Allemagne bakopesa cher. Ngonga e beti awandega na zudingisa ya kosukisa basango na bino soki bosepela kibopesa matondo mingi na équipe technique oyo esalaki mosala na kotanga bongo Freddy Takidi oyo azalaki na sima ya kamera montage ya Alabamba montage final ya Pati Tumbu Régie Esimbamaki na Suleiman Mboyo bongo Mike Kamwaka nde asungaki na réalisation tika kimia kolonzambe eumela na mabota na bino pe bokobaka na kolandaka manaka ya Canal King Télévision Télé Vérité.